manangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bido yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Bon, de cette semaine, on va vous merci pour vous aider. Vous avez on a vu pour la colonne info la journal. Il y a peuple pour la peuple tout fond la journal. Oh, il y a le 8 janvier pour l'ensemble que cour constitutionnel na Mokambemi. Il y a président Nango Nde ba démarrer qui audience. Il y a ba contentieux électoraux pour la présidentielle. Il y a le 20 décembre 2023 et puis wapi candidat président de la République Tordong à côté ce qui requête pour la kosenga annulation. Il y a ba élection ba détail élément pour l'andango na journal na biso ya mikolo ezali koya sous commission électorale nationale indépendante c'est poussé na communiqué moko et pesama ki week-end eleki ba invalidé qui 82 candidats députés nationaux bolanda reportage au héritier mapindemi commission électorale nationale indépendante seni na mokuse na monoko ya président na yango Denis Kadima Kazadi basalaki déclaration week-end eleki mingi penza mokolo ya vendredi et pa wapi seni atalisi ba incident ya ndenge na ndenge oyo elekaki na élection ya le 20 décembre 2023 na ba circonscription électorale ya ndenge na ndenge vi babiroko wana commission électorale nationale indépendante a sanctionné 80 candidats mobimba bauti kozala invalidé bango ezali bongo pona ba motif ya ndenge na ndenge misusu corruption misusu fraude misusu détention illégale ya ba dispositif électronique ya vote pe makambo ya ndenge na ndenge ba violence sur ba électeur pe ba agent ya seni pe biloko ya ndenge na ndenge motango na bango ezali bongo 82 mobimba 3 candidats bazali invalidés bazali bongo ba ministre en fonction lokola Didier Mazenga ministre ya tourisme Manuanina Nana prof bazali ministre près ya président de la République Antoinette Kipulu ministre ya formation professionnelle ba invalidé mususu mibale bazali bongo ba administrateur ya ba entreprise lokola Nsingi Pululu membre ya conseil d'administration ya SNEL Kinke Mulumba oyo azali président ya conseil d'administration ya RVA 6 candidats mobimba invalidés bazali bongo ba sénateur Mabaya Gizi Evariste Bochab Victorine Lese Monalix ML Jean de Dieu Moleka Abdou Lianza boy candidat moko invalidé azali ministre provincial ya ville ya Kinshasa Charles Mbutamuntu ministre provincial ya éducation 4 candidats invalidés bazali bongo ba gouverneur ya ba province lokola Jantini Ngobilambaka ya ville ya Kinshasa Bobo Boloko gouverneur ya Équateur Pancras Bongo gouverneur ya Chwapa César Limbaya gouverneur ya province ya Mongala 2 candidats invalidés bazali ba députés nationaux lokola Sam Bokolombe pe Colette Chomba candidat moko invalidé azali bongo ministre honoraire ya transport Justin Kalumba Mwana Ngongo boyeba oyo nyonso bazali invalidé bazali pe na droit ya koluka ndenge nini kokotisa ba recours na bango pona kotala soki bazali na bango ba innocent par rapport ya ba grief oyo ezali reproché contre bango en attendant bato nyonso matoi pe miso ezali na ngambo ya commission électorale nationale indépendante pona kozela publication provisoire ya ba élection na députation nationale provinciale pe pona ba conseillers communaux. Population ya ville ya Chikapa na province ya Kasai ya Wabimaki na balabala week-end de l'équipe pour na côté mais la invalidation ya honorable sénateur John Muyambungov. Reportage. Nasima ya invalidation ya quelques candidats députés nationaux nangambu ya commission électorale nationale indépendante week-end eleki tension ezalaki malamu te na ville ya Chikapa na province ya Kasai et pa wapi ba chef coutumier ba notable bilenge pe bato ya ndenge na ndenge ba telemaki balobi commission électorale nationale indépendante décision na ye ezali injustifiée pona honorable sénateur John Muyambangov oyo azali vrai leader ya ville ya Chikapa na province ya Kasai bana nyonso ya Chikapa balobi bango ba votaki ye ba pesaki ba voix na bango ba allégation ya tricherie ya fraude
fraude ya corruption oyo seni azali kolatisa ye ezali na yango justifie te. Talatina ba commune ebele na ville ya Chikapa, ba jeune batumbaki ba pneu, ba kangaki ba nzela mingi na ba commune lokola Dibumba, Kanzala, Kele, pe bongo na bongo, ba jeune babimaki balobi esengeli seni a revoir décision na ye pambate honorable John Muyamba Ngov akoki ko trichete a trichaka pete Chikapa ezali mabele na ye. Depuis 2006 azalaka voté sénateur, asalaka pe na bureau d'âge. Na 2011 ba votaki ye député national, na 2018 ba voté sénateur pe député national, azana tina ya ko trichete na tina wana ba chef coutumier ba tombola ki mongongo pona koloba, bilenge pe ba tombola ki mongongo pona koloba, ba sit-in et salemaki boyo kandenge bazali koloba na micro ya Info Lingala. Nous avons réclamé la candidature de John Muyamba Ngov. Tu voter massivement la ville de Chikapa. Tu voter Makasi. Il y a tu voter John Muyamba, tu voter numéro 20 Fati. Les Aïmons ont pas dit les peuples d'abord. Les peuples revendiqués. Les Amabé. Les Amabé. Il y a une population qui revendiquée. Nyonso wana ezali kotalisa popularité ya honorable sénateur John Muyamba Ngov na ville ya Chikapa oyo décision ya seni balobi eza na esika na yango te. Seni azali kozaba décision sur base ya ba rumeur pe batu ebele baza na bango ba innocent. Nangam na bango population ya Ngandajika bazali ko alerter seni pona kotala situation en province na bango par rapport na ndenge o etali tricherie na dina sona apesi bino ba détail. Nasima ya ba élection oyo euti ko salema le 20 décembre na République démocratique du Congo, Mingongo ezali ko tombwama pona ko déplorer ba élection ndenge e salema ki na ndenge ya mabe na ngambo ya seni ndakisa bandeko ya société civile na territoire ya Ngandajika na province ya Lomami oyo batalisi ba inquiétude na bango par rapport ya situation oyo, surtout na communiqué oyo seni a publié ki le 5 janvier 2024 pour na déroulement ya ba élection oyo ba irrégularité et belé et monanaki mingi penza na ngambo ya ba agent ya seni na tina wana société civile ya Ngandajika ba confirmer que ba agent et belé ya seni ba salaki misala na bango na ndenge elongo banité na territoire ya Ngandajika ba bureau mosusu efungwa maki ba 17h ba électeur ba votaki na molili pe ba trouble ebele ezalaki occasionné na ba sympathisant ya ba candidat oyo misusu pe bazalaki na ba kit électoraux sans qualité ba lobeli pe lisusu ba pani répété ya ba machine pe accréditation ya ba témoin et salemaki malamu te na nkambo ya seni liboso ya situation oyo ekoki kolongola kimia na territoire ya Ngandajika. Société civile asengi na seni a sanctionné ba fauteur de troubles nyonso pe a invalidé bango elongo na ba complice na bango pe société civile asukisi kolobake basengi na seni a annulé ba élection na territoire ya Ngandajika lokola asali na territoire ya Yakoma kuna na nord Ubangi pe a organisé ba élection mosusu na territoire ya Ngandajika na province ya Lomami oyo eko permettre ban na Ngandajika ba pona batu oyo balingi. Sécurité eza makasi na ville province ya Kinshasa surtout na commune na Makala bolanda reportage. Insécurité na ville province ya Kinshasa ezali lisusu likambo ya kolobela te. Awa tozali na commune ya Makala na quartier Bagata précisément na avenue Mangana bota la binomoko bakulu na basali sabotage na ndenge ya kosakana te. Tala nde basali ngandako Kongo oyo Kongo o mboka nini na lali naza coopéra na uti kopi na ye na ibike ndaku na ngai na futaka na mbongo na ngai na propre effort ya ngai moko na koluka na ngai na yibaka te na bomaka te na lali na kati ya ndaku bakulu na bayelinga mélanger na basoda baye babuki nga ndako babambi brique koko ba okosela nini ke fongola ndaku la police to sala patrouille nzoka basoda te eza bakuluna na boyi ko fungula ndako babambi ba brika minene ndako epanzani ba kotelinga na kati ya ndako babandi ko beta nga ba machete ba mbata machete
bakoti bafungoli valise bazwi mbongo nyonso bazwi biloko nyonso ya valeur ndako ekomi etikelinga polele bongo donc insécurité eza basoda botondisili biso ana basusi ati oyo bapolisier bakuluna bakoma koinfluence bakuluna bango batie baarme bazwi bakuluna batie liboso bango na baarme na bango na nsima baya bapanzaka biso baporte bandako bayibaka tala porte ndako siko nalala wapi nakoma fazer to ndenge nini. Makambo ya boye ezali malamu mingi te na yango population asengi na gouvernement balukela bango ba solution po bazali na kimia soko mokiete. Route City Train na commune ya Matete ebeba badakala tisikoyo misala na yango esali makalisusu te. Reportage. Nzela oyo bozali komona babengaka yango Route City Train lelo ezali kobengama nzela ya Bralima na commune ya Matete. Mikolo eleki ezalaki ya kobeba makasi misala ebandaki po na kobongisa nzela oyo ezali raccourci bamituka ezali kouta boulevard Lumumba ekoti na Petit Boulevard na commune ya Matete ezali kosala raccourci na quartier Banunu Malandi ti na wenze ya Matete oyo ezwami na grande route kasi kobeba na yango esalaki pasi mingi commune ya Matete ekomaki na banzela moko limité babandaki kobongisa pe basukaki na nzela ebotaki na yango matiti même ndunda ebotaki na nzela oyo surtout côté ya virage ya quartier Malandi toujours na commune ya Matete population alelaki makasi balobi misala ezongi kasi suwe ya population ezali komona misala ekende ti na suka. Maloba nanga ezali ko bazosala boye bakontinue yango esila ti na suka tomona ndenge esalami malamu ndenge nzela ebebaki oloke bino ezali asobi otemika awa ozopama transport ekisani mesole nzela ekobeba oyo transport foke etiki ntango kuna mesole ezali mwa avantage mpo anini na koteka na biso koteka biso ekozwaka malamu bandako mpe ekozwa malamu ekoma baprimo ya bien bato balembo ekozwa kote mpo mikuluna mpo eseza te. Tobanzike lokola misala oyo e répondre ekokende vraiment tina suka pona ko permettre mituka eleka malamu na route ya Bralima ex City Train kokende tina wenze ya Matete soki ezali ya kobeba ezali ko permettre mosala esali mamalomo te mituka ezali koleka malamu te ba moto kutu koloba te zokande yango eko permettre circulation ya malonga na commune ya Matete tobanzike mikonzi bayoki bakosala makasi pona kosilisa misala nyonso ya nzela oyo. Kaka na commune ya Matete bo ke quartier Kintsako eza na état moko mabe makasi ya kobeba insalubrité eza wana nzela les populations lekana ezali te. Reportage Pitupinga. Tozali na commune ya Matete mingi penza na quartier Kintaku wapi epai banzele ezali ya kobeba bafulu kutu koloba te botala bino moko mituka elekaka lisusu te surtout mpo na kokoma na kisenso population oyo bazali kolela tongo mpe pokwa surtout mpo na bafulu oyo ezali komema ba maladi ya ndenge na ndenge. Toza na problème yo moko tala kaka bamai bafulu soki ozwi boke kuna okuta tala fula munene okende boye bakandi bapoza mapango bato bakoma obimela kaka na batiner mpona nini aveni na biso eza ya kobeba yo moko omona ndenge ezali Kintaku eloko kaka tokosenga na bakonzi eza kaka lisungi bakotalela biso Kintaku tala vraimen balongolela biso fulu oyo tala fulu vraimen liboso ya lupango bayo tobimisa te eloko tokoteka ezali te mpona nini salite eleki makasi tobandike bosenga ya population eyokani na matoi ya bakonzi po soki banzela ebongi pe bafulu elongwe ekopermettre na population ya coin oyo bavivre na bacondition ya kitoko. Na masolo etali religion bo ba rédaction un peu ngala journal peu pour la peuple mais que la réflexion par rapport à désordre au et ça les makana ba structure surtout à bengi église de réveil du Congo. Reportage. Je dis à Bishop Albert parce que c'est lui qui est à la base de cela. Nungu ezali kokoba se kokoba na structure babengi église de réveil au Congo ERC na mokuse bana nzambe ibele bazali ko comprendre te boni ba père spirituel bato bate ya kabango bolingo bomoko pe boyokani bango moko tango nyonso kaka kobendana situation oyo ezali koleka na structure ya ba église de réveil ezali mingi te na ba structure mosusu oyo tomai komona bazali pe kokamba mangomba na République démocratique du Congo
yango basene moko ya mabe ezali koleka kofingana kocholana kobendana bolingo oyo eteyamaka ezali vraiment komonana te voire même mikolo eleki ntango badirigeant mosusu bazalaki na tete ya église de réveil au Congo yango badirijaki kaka kasi bana nzambe mpe bafidèle bazali komituna apport ya structure oyo na ngambo ya baéglise de réveil ezalaka vraiment nini pamba te ata eloko moko ezali kobakisama te toyebi te soki bawelaka esika oyo kaka mpona korepresente église na toyebi te soki bawelaka esika oyo kaka mpona korepresente église na bamanifestation minene oyo leta azalaka na bosenga na yango toyebi te soki eloko nini vraiment église de réveil azali kobakisa par rapport ya mangomba na ye oyo bazwami na kati na ye depuis pasteur Kankenza aleka Soni Kafuta Rockman aleka boye tokomi na tango ya évêque général Dodo Kamba oyo azalaki pe contester ndenge kaka pasteur Soni azalaka contester tango akomaka na esika oyo ye pe akoti wana kobendana emonani batie mwana ya mama Olangi David Olangi balongoli ye pona ba raison oyo bapesaki baye kotia ejiba ya mapia balongoli ye balobi Dodo Kamba azali lelo réhabilité yende azali numéro 1 ya l'église de réveil au Congo kasi esika ozali ko diriger ezali malamu est-ce que crédibilité ezali est-ce que bana nzambe ba fidèle bazali ko se retrouver par rapport ya structure oyo topé ezali kaka guerre ya ba positionnement nde yango bana nzambe ebele observateur averti bazali ko senga na ba père spirituel na bango baye bana ko se comporter malamu bolingo bomoko pe boyokani oyo ete ya maka esengeli yango moko emona na ka vraiment na misala apport ya structure babengi église de réveil au Congo esengeli emonana sokite ekozala eloko moko ya pasi mikolo ezali koya tobanzi ke structure oyo ekoki pe kolimwa pamba te apport moko ezali te par rapport ya vie spirituelle ya église de réveil na République démocratique du Congo. Bavol ya Kinshasa Gemena Kinshasa eza kosalema kitoko na Airbus A320. 50 nde ezalaki air oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse ekitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po basaluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo babundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres du Transport et de la Communication qui ont mis en conformité. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epa ya ba chef coutumier pona ko rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pona premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 90 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pona chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé des vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier. On va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée du sud du Mali.
Na masolo etali sport ba ke week-end l'équipe match avec club na de SMP olinga ki obeta mezala ki bongo annulé pour na compte Lina Foot ba rapport oyo ezali ko salema oyo bato ezali ko banga po ko sala mabe po na poursuite ya championnat Bolande. Report ezali ko handicapé poursuite normale ya championnat national, ligue nationale ya football ya République démocratique du Congo, Lina Foot na mokuse bosimba ke ba report mososo ezali ko pesa pasi pambate phase de poule boye esengelaki esila déjà pour na ba équipe baye bana ko se préparer déjà pour na phase ya playoff oyo ekosangisa 8 équipes 4 bakouta na groupe A pe 4 bakouta na groupe B bosimba ke etikali kaka quelques matchs pour na ba phase de groupe oyo eye bana kosila kasi bato balinga masano bazali komituna ba report ebele oyo ezali kosalema ekoki ko benda molai championnat ya ligue nationale ya football yango esengaka ba dérogation na ba dernière minute topé championnat esilité nyonso wana ezalaka ba handicap monene pona komona championnat ya Lina Foot eye bana kokoba na ndenge ya malamu nyonso ezali kaka comité ya Lina Foot te mutu bazali kosala makambo wana kasi instruction mosusu ezali kouta na ngambu ya gouvernement pambate ebele bazali koloba kaka instruction euti na niveau ya haute hiérarchie ya mboka bosimba ke dernièrement tout puissant Mazembe na Saint-Éloi Lupopo esengelaki babeta derby na bango ya province ya Okatanga mingi penza ya ville ya Lubumbashi kuna na Kalemi kasi match oyo ebetamaki te pendant que ba équipe nyonso mibale babandaki déjà kosala ba échauffement communiqué moko eutaki soki na ngambu ya gouvernement pona kopekisa match oyo ebetama pendant que ba fanatique ya équipe nyonso mibale bafutaki déjà ba billet na bango pona ko assister na match oyo na stade Joseph Kabila ndenge moko pe derby kinois oyo elingaki esangisa équipe ya Avec Club na Dering Club Motema Pembe dimanche 7 janvier euti koleka à quelques heures ya derby wana pendant que conférence ya avant match et salemaki déjà pour na deux équipes nouvelle et quoi lokola bombe pour na kolobake match oyo ezali annulé nyonso wana ezali konyoko la Lina Foot a évité à programmer match oyo mokolonini pambate kala mingi te compétition ya CAN ezali kobanda et pa wapi ba Léopard ya RDC bazali pe engagé nzokande na calendrier ya Lina Foot pendant période ya CAN elingai kozala période moko ya trêve pour na komona ba équipe babongama enfin que ba kota na playoff pe ko permettre public ya République démocratique du Congo balanda na bokebi nyonso compétition ya CAN kasi ba report oyo ezali kosala vraiment malamu te tokosenga na l'état na biso ayeba na kotala ba mesures sécuritaires soki ezali réunité et kosenga ba match ebetama te kasi tango nyonso pona ko organiser derby ko évoquer ba problème sécuritaire ezali kolongola pe crédibilité ya mboka sur le plan sécuritaire ezali pe kolongola crédibilité na ngambu ya organisateur oyo ezali bongo ligue nationale ya football komona ke championnat ezali kotambola malamu te bana na bino ba mela potopota kitoko diaminge ba kozala bongo na santé ya kitoko. Ah merci ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne de protéines et énergie. Ah papa merci pour les protéines pour les enfants. Eh bino, bote la baonine. Bote na kodona bino. Ba kansa bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kuria ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango chante kitoko ntoto makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro voilà ta sapato ya qualité pe ya kitoko yeba ki papa griffe na 7e rue limité azana na pona bino papa sinangai eutako apio
olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala mokoto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na mosala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi bate ezalaki na Limete toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage mais ozalaka même na baministre nao ministre ya culture azali ministre ya industrie azali ministre ya PMI azali PMA mais pourquoi te okoki kotyanga maboko ngape na diminuer taux ya chômage pour nous nezomata par contre ozalaka na papa grise po akodiminuer taux wana ya kuluna koencadrer jeunesse kotransformer bango so moto ayeki kosala sapato est ce que azali so na besoin asala kuluna je ne pense pas automatiquement akoluka azala responsable pour qu'il y ait des familles mais pourquoi naza aide te pourquoi nasolaka mpe na vie nanga Gentili Ngobila oyo adjoint na ye ezali Chekoko Mulumba fils gouverneur Gentili Ngobila namonaka même bonne foi alobaka nga moko amemanga ti epa chef de l'état napesa ye mokoto boye nayebi ke makambo ya politique mpe mwa makambo ebele mais efeki bonne foi oyo baautorité mosusu mpe baza nango. Moi je pense que bosala effort eza devoir na bino nga devoir na nga na sali soki tembe boya na 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place baartiste wana mpe mosusu omonaka basaka bador bakekele okomona ala la présence de la salle naza bien organisé nasala mikanda nyonso oyo ekosenga l'état lobi mpe tosoutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te. Bon, je comprends, donc client nous soit pour Dakar. Donc papa Chris Mawan, nous va dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc je suis Ria Awa. Aux ala la fête, au dia batunion sur la fête, la tara pesa Awa. Aux ala na mariage, la ta Awa. Aux ala sapat ya munene, le ko la il. Ya kana odimina ko mangwa ye mo. Ko kokao. Ozana oyo lokwa emoro onge koma bolite lokola il yaka na osala nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi kosala comme il se doit otaki bate ezaki oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi bachaussure basandale bamapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Zalaki ebele pour na kolanda info nga na journal ya peu pour ceux qui vous s'appellent qui na journal pour ça merci na Igor Ntingi Matomi na zaki na sima caméra et Nadine Asona azaki bongo na rédaction ya journal oyo supervision ici maman qui est pas héritier mapinde na montage zaki na Fabrice Lundom pe Christian Kiange Beni nga na notre premier rendez-vous que vous allez au revoir. CA ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bido yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala.